Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, votre antenne des libertés d'expression avec celle qui est le vôtre, Gisele Umba, Diamant Noir. Merci à tout le monde, merci à tous mes abonnés, partout où vous me suivez. Béni massacré. Hier, on avait parlé des Ndala, des Ndama. Les bilans définitifs étaient de 11 personnes, dont 9 hommes et 2 femmes. Selon la société civile, les ADF, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, les ADF ont encore tué la population à la barrière des Maleki à environ 1 km de Mabasele. Tout de la rivière Kolikoko, Bakomboyo, tout de la rivière Kolikoko, côté ouest de Ouacha. Selon les chefs des notabilités Maleki, 3 civils ont été égorgés par les ADF la nuit du mercredi à ce jeudi 5/12/19. L'inspecteur à Kinshasa, l'inspecteur général des armées, est arrivé mercredi 4 décembre en ville de Béni sur ordre de Félix Tshisekedi. Dossier Congo central, Atoumatoubouana. Le Premier ministre exige des explications au vice-premier ministre. Dossier Bakongo. On commence. Bonsoir. Bonsoir, abonnés. Vous savez comment ça se passe ici à Diamant Noir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et aussi, activez la cloche de notification pour vous informer. Tango, servante, Gisele Umba, Diamant Noir à Koti. Lélo, tout le monde, peuple congolais, comme on dit, Batu ya Béni. Toza en direct na Bandeko. Il y a Béni, bako intervenir au Bazapuna. Na Likambu, il y a massacre. Tobandi, Lobi Tolobaki, Likambu, 11 personnes, 9 Mibali Bakoufi, 2 Bassi et plusieurs disparus. Et les lots, Tolobi, échangé, Babomi, Lissousou, 3 personnes, Ndenge Tootiko Tanga Sikoyo. Donc, ils allaient vraiment Shona Mboka Otomoni, ils allaient béni, Tozozo Bandeko, vous allez brancher, vous partagez vidéo. C'est une façon de soutenir Congo ou il y a que soutenir Gisele Umba, Diamant Noir. Insécurité. Oh, Tozo le insécurité, il y a Béni. Président de la République, Atindi Lissoussou. Ndenge Diamant Noir a une information de la source officielle comme quoi John Numbi Biso Tomoni a quitté na Béni pour renforcer Lissoussou. Pour bongisa ba stratégie biso to ebité mais o bakinda ki déjà liboso armée na biso eza déjà kuna oni eza déjà kuna Monisco baza déjà kuna mais batou bazo kufa. Est-ce que changement ekozala tant mosusu na kokina na présence na ye kuna parce que batou baza déjà kuna bazo continuer toujours. Peuple azo continuer toujours kokufa nde tozozwa ndeko na biso akoyebisa biso nini ezoleka na kati ya Béni ndenge tolobi peuple congolais surtout branché sur Diamant Noir TV parce que l'information c'est pour tout le monde. Information ezalaka pour na Diamant Noir TV peuple tout le monde
oyo alingaka Gisèle Wumba nde azana kati ya émission, même si oyo alingaka Gisèle Wumba te, c'est pour les Congo. Eza pona Diamant Noir te ndenge tolobi bilan définitif hier ezalaki ya 11 personnes et lelo tokanisa ki suki, mais lelo e continue susu ba bomi bato selon ndenge totangeli bino awa na kati ya mboka na biso tolobi tokolobi likambo ya justice na RDC. Est-ce que justice peuple azotuna? Le peuple se pose des questions partout. Bazomiloba nini ezoleka na RDC? Est-ce que justice ezali vraiment ezokende justice ezosala mapena na RDC? Est-ce que tout va bien na RDC ou pas? Peuple congolais nde okoyebisa biso makambo nyonso oyo tozolobela na kati ya Diamant Noir TV nde tolobi tokobanda na ndeko oyo azali na Beni to bazali kuna pembeni nde bakoloba, même si batangi bakombo na bango te, biso tokoyoka bango otoyeba qu'est-ce qui se passe au juste, pourquoi insécurité ya modèle oyo, pourquoi ezo persister na kati ya Beni oyo ezali mboka na kati ya Congo RDC. Tolobi likambu oyo tolobi na ba Congo tomonaki hier oyo lekaki lobi le 4 décembre na kati ya assemblée provinciale ndenge tension ezalaki makasi. Pourquoi? Parce que ministre a réhabilitaki oyo ezali gouverneur, mais tomoni ndenge elekio na bokomona ba image tout à l'heure na Diamant Noir TV tokotela bino ba image ndenge mobulu tan mosusu ezalaki kuna ndenge ba député ba déposaki motion na bango pour la destitution ya gouverneur et ministre a réhabilité tomoni ndenge désordre et salami lobby, mais lelo tomoni ilunkamba wazali premier ministre azo senga d'explication comment ba réhabiliter qui, mais biso toyebi FCC na cash bazo travailler baza mutu moko basa ki coalition na bango, mais comment ministre ya intérieur a réhabilité mutu et lelo ba député ya côté ya FCC ba télémeli likambona? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas oyo peuple congolais azo comprendre te tant mususu tomona kipe ba bandeko na biso o bazali ba partisan ya UDPS bango ba telemaki balobi balingi coalition wana ti, parce que Félix alobi bango bazali mutu moko bazo travailler bango nyonso tout, mais comment ministre o azali mutu ya cash a réhabilité mutu et batu o bazali ba député côté ya FCC bango ba telemeli yango? Qu'est-ce qui se passe au juste oyo? Peut-être toyebite. Est-ce que Félix a yebisaki vérité, azo yebisa vérité na kati ya ba partisan o bazo telemalelo balingi mariage wana ekufa? Est-ce que azo yebisa bango vérité parce que ya lobaki ke bazali moko bazo travailler ensemble? Ceux qui bazo travailler ensemble, pourquoi ba désordre ya modèle oyo? Est-ce que organisation na bango wana? Qu'est-ce qui se passe na kati wana? Nde tolobi tokolo bango toujours kaka biso awa bino oyo ba peuple ba kondi ya Diamant Noir TV nde boko toko débattre yango awa toko analyser yango biso nyonso tout. Qu'est-ce qui se passe au juste? État de droit, est-ce que kodi, est-ce que justice nde tolobi ezo sala manamboka? Exemple toko pesa ya Mike Mukibai. Si lelo tozo solo la lelo Mike azali toujours na prison à Makala to yebi ndenge ba avocat na yeba lobaki que dossier à Mike Mukibai eza toujours ezo dinda toujours au lieu que ba bimisa yango dossier wana eza toujours to yebite. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que vraiment ndenge peuple congolais aza komi tuna peuple congolais oyo tolobi Diamant Noir azakana bino Diamant Noir azali mosali na bino tolobi peuple se demande s'il y a-t-il la justice dans notre pays? Toyebite. Donc voilà ndetoko tuna likambo wana bino nde bokoloba eloko ya Mike Mukibai. Qu'est-ce qui se passe basala yango po
likambo ya 15 millions de tolobaki ti lelo 15 millions o ebunga na Congo 15 millions balobela yango te mais Mike aza na prison mais 15 millions au peuple congolais mbongo na yo peuple congolais ti lelo tozomona ndeko na biso Mike Mukebai aza na prison mais 15 millions ebunga muta lobela yango te même procureur de la République ou azali procureur mais alobi ke ba média apekisi média mon côté alobela yango kuna na RDC mais ezambongo na yo ezambongo ya peuple congolais tozana besoin ya koyeba mbongo ya peuple ezokende wapi na tango o tolobi peuple azo souffrir 15 millions et kosala makambo ebele na RDC même kaka na niveau ya Kinshasa et kosala déjà ebele donc voilà nde tolobi tokolobela nyonso tu wana bino nde boko analyser likambu tozozonga na Benime to keno muke na likambu ya dossier to mona ki artiste na biso ezali Koffi Olomide azwa ki même likambu pareil azo réclamer ti le justice et ça likambu pona ndenge bayaki kokanga ye ba menace o azwaki makambo wani kotaki na ba réseaux sociaux ti chauffeur na ye selon ye chauffeur na ye akufaki pona même likambo wana mais ti lelo likambango ezoloba mate batu oyo basalaki yango ti lelo azosenga azo réclamer ezoloba mate est-ce que justice eza na côté moko côté mususu ezate na RDC to justice yango ezosalama pona mutu nyonso tu oyo tango mususu asali mabe na kati ya RDC tozongi na likambo ya oleke biso toloba mingi tozokotisa ndeko oyo azali na Beni poto tuna ye situation ya lelo journée oyo ya lelo ezali comment après nde toko continuer koloba makambo nyonso na comment ko passer na lombangu likambo lelo ya Jean-Pierre Bemba oyo balobi ke bango bazosangana na Kabila wana ezali juste na suka nde tokoya likambo mais likambo ya Beni lelo bana Beni batomboki balingi susu blague te na mboka na bango biso tozana ndeko oyo tozobenga bango à partir ya kuna ba expliquer biso quand même situation oyo ezoleka kuna na kati ya Beni to bengi ndeko tozala toujours wana po tozwa ba information ya bien sûr nde tolobaka na kati na source nde tozwa ye oui allô oui bonsoir bonsoir papa Jean-Marie tonton Jean-Marie bonsoir oui tozolanda yo toyebi ke yo za kuna penda sur place batu oza en direct batu bazoyoka yo okoki koyebisa biso lelo situation o ezali ya Beni to ezali ndenge nini se présenter batu bayeba yo et puis o pesi biso situation eza kuna. OK ngai komona nga Jean-Marie Moulangala oui navandaka na Londres ça fait beaucoup de temps bon de temps en temps nayaka awa ndesi kona mi retrouver awa nazana 75 km ya Beni bon situation eza kaka malamu te touti na grève ya 5 jours ici là qui lobby parce que baza ko boma bato chaque jour donc na ndenge moko ya mabe na bazi bomoni déjà pe ba photo bazokata bato bitu batie na banzungu kolamba neti lelo na tongo bauti ko koboma 3 personnes. Donc en bref, situation pour le moment est bongo. Mais sikoyo bana ya Beni bazosala likambo nini bakanisi nini kosala pona sikoyo bino ogoza kuna. Ouais, justement yango wana basala ki grève ya 5 jours. Na marche basengi Monisco ebima. Oui. Baza koloba ke Monisco azali complice na ba makambo wana ya ADF parce que bango bayaki na Congo ça fait 20 ans bayaki pona ko protéger biso ko tia kimia mais depuis bayaki eloko moko ya grave eza ko sala ma ezate bazo boma bato 2 à 3 km place bango bazali ndi ba jeune nyonso te ya Beni ba tombokaki ba lobby musala ezate pendant 5 jours donc misala petit à petit euti ko banda kaka hier. Donc situation pour le moment eza bongo baza kotambola makolongulu balobi toza na matanga
ndenge bazoboma bandeko na biso. Mais papa na biso tolandi Jean-Pierre Lacroix oyo azali représentant ya MONUSCO ya lobike ba manifestation wana ezalaki prémédité azotanga bakombo ya ba groupe oyo bana ya mboka ntango mosusu baza kuna oyo bango mutu bazosala yango mpona kobebisa biloko atangaki bakombo ya ba groupe moko ezali Véranda Muchanda na Je suis Beni. Mais biso toyebi ke bango baza bana mboka, est-ce que eza bongo ndenge MONUSCO azolobela yango? Wana ezali commentaire na bango mais ba évidence ezate mais biso tozwi yango na ba angle mosusu ekoki mpe kozala bato mosusu baza na gouvernement to na armée na biso baza kosala babiloko wana nyonso to mpona kosabote bango, donc jusque là tozozela ba évidence. Mais eloko nini okoki koyebisa bana ya mboka oyo bazolando parce que bazolando de partout okoki koyebisa bango ni po bino boza kuna, est-ce que bozotambola malamu mwa côté bino bozaleli to mwa kimia pe ezate na ba journée à part ba grève ndenge ezali, est-ce que bato bazotambola na bango mwa kolia moke to te? Bon koto yo biso toza na 75 km ya Beni eza kaka ba côté moko soki tozwi transport awa kokoma Beni ezali ba 1h30 minutes, donc eza kaka keba donc eza kaka keba bato baza kotambola maintenant keba kaka, donc à partir ya 19h20 il faut bozala na ndako parce que ba ADF wana FARDC ekoteli bango na nini na zamba. Alors bango bakimi na zamba bakomi na système ya koya kobomaka biso ba civil, donc bakoki mpe koya na ndako bakoti bino bovi bino et puis bakimi, donc wana nde komi prise na bango ya soka, donc toza kaka na keba. Mais ouais, c'est bon toyoki yo kasi lelo yango tolobi bino bozosenga nini na bandeko oyo baza libanda soki maloba ezali koyoka po yo za rappel libanda mais yo za sur place, donc je pense que zosola pena na bandeko wana bazosenga nini na bandeko oyo bazali libanda awa na mosika. Bon eloko tozosenga epai na bino ezali soutien wana ezala spirituel, physique, matériel na bandi kosalisa biso mingi, donc ndenge boza wana bato ya libanda po ngai mope nazali diaspora bokoki kosalaka bamarche comme ça monde mobimba emona ndenge bazali kosala awa parce que nini koboma bato oyo ebandi lelo te esi ezwi bambula ebele au moins 9 millions ya bato esi deja bakufi, donc monde eza kaka kolobela yango te. Pourtant na Rwanda babomaka moins de 1 million, mais lelo oyo Rwanda ezwa ba aide mingi kaka pona génocide wana, mais oyo biso ebandi kala toza ko comprendre te ndenge nini bazali ko lobela yango te. C'est comme si bango moko communauté internationale baza na sima ya ba makambo oyo, donc elo tokoki kosenga bino bapui na bino, donc soki boza na moyen ya kosalisa biso kotinda ba aide awa po tosunga babola bana ya babola toza na bana mingi awa baboti na bango bakufa moye bakende na classe eza te. J'ai un ami aza devanga awa azali pe na école oyo azosunga bana okoki kozwa ye pe oui solola na ye pe mokeye yo kombo na ye Patrick likambo te pase biso Patrick papa Patrick toyoka ye bapeuple congolais bazoyoka ye Diamant Noir azaka informatrice nazokomisa information esika bandeko bazolanda biso. Bonsoir papa na biso Patrick. Oui, bonsoir madame. Ouais, merci papa. En tout cas toyoki ke yo ozosunga bana osungaka bana yango ya bana basalaka nini bana ya lolenge nini kuna na kati ya mboka esika bozali bato bazoyoka yo. Oui to créer école moko ezosunga bana na éducation formelle na informelle. Éducation formelle eza bana ebandi bana ya âge ya 3 ans ti na 18 ans komata. Alors bana wana bazali catégorie différente, ezali bana nano oyo bakufela ba rescapé ya guerre et oyo ya guerre oyo ezali na Beni wana
na bana ya mama baparana bango bakufa na sida, bana ya baparana bango bakufa na Ebola. Alors tozwaki bana wana to créer école esunga bana wana bazo contre mais bazo kotanga na pasi biloko ya kotanga ezate, biloko ya kolia ezate, biloko ba uniforme ezate, ba stylo ezate, ba objet classique, ba fourniture ezate. Bon, bana mosusu oyo siko ya éducation informelle. Ezali bana oyo pe ba papa na bango bazo kufa oga kozomona massacre wana ba âgé il y a 15 ans komata siko ba papa na bango bazaki ba paysan, ba agriculteur, ba parents mosusu bazaki ba maman ba agricultrice. Siko bazala problème siko batika bango batanga te depuis longtemps bazaki ba analphabète. Siko tozwi bana wana tozo kosala ndenge nini ya kosala kolakisa bango a métier vocation ba métier moko ya kotonga ya menuiserie ya biloko mosusu nde bana wana tozala bango. Mais siko pona bandeko oyo kasi bakanisaki kosunga pona yebike ba peuple congolais bazolanda de partout na monde entier mokili mobimba soki balingi kosunga pona kotinda biloko epa na bino bakosala ndenge nini po miso ya peuple congolais seza kotala Beni bakosala ndenge nini pona kozwa bino? Pombo lingi botinda biloko efale siko botia na ba conteneur, botia na conteneur ekota bo affréter yango ekobima na nzela ya port mibale de sortie ekomati na Beni ekotati na Kasindi. Ezali nzela nando ya Mombasa na port ya Mombasa, mosusu na port ya Tanzanie na Dar es Salaam. Wana ekokomati nzela ekokoma na Kasindi, Pondwe Kasindi ekoti déjà Beni. Puisque Kasindi ezali na territoire ya Beni. Place Tozali. Ah, Waiza Pepe Mokonzi, bonsoir. Batu bazolando, batu bazaki ebele. Non, yo poza batu, boza ebele. Batu baza ebele te. Tozu yo na téléphone, tozo yo kayo maluba se présenter mingi ba yebio, pe o ba yebio na Diamant Noir activité bazata musumba ali buso bakoti, ba yo kayo pesa ba ngombote et tozo yo kayo. Oui, mbote bandeko balandinyo ya Diamant Noir TV, c'est votre frère de compatriotes. Les combattants, les résistants, Ipo Waiza, membre de peuple Mokonzibi, peuple souverain. Voilà, on a tout partagé depuis les pandémies. Oui. Il y a notre vieux Jean-Marie Moulanga là-haut à Londres. Et puis, maman Nabiso, Nyonso, Mabaga Benga, Nyonso, en tout cas, à la ligne, mais des personnes peut-être qui a quitté. Parce qu'il fallait qu'il y ait un likambu de papa tozo yoka biso voilà tozo yoka déjà la likambu ya Beni ceux qui ozali quand même la proposition to bandaki na makambu ya Beni pe toza na likambu ya justice ya mboka maloba epa na yonde to tikeli. Bon, maman Gisèle d'abord na koloba boye moi zo sala ngai passe mingi na lobi passe parce que tant na zo yoka bande kono so aleki ba lobi ko Beni. Oui. Ça comprendre que les Congolais, avec ICA, n'ont pas encore compris la situation de Mboka na Bissou. Donc, il y a surtout que maman n'a pas Thérèse Azolela qui ah non, qui n'a pas besoin de faire un boy, bah c'est ça, on a fait $1,000, il y a un mot on a trouvé moi. C'est-à-dire moi, maman t'était na souci à Mboka Azolela, mais elle a compris des soucis à Mboka na Bissou. D'après la boye, bah les conditions sont intervenues, les missions à Bissou, non la boye. D'abord, au préalable, nous devons savoir, pour ne pas dire que vous devez, mais nous devons savoir que les Congo sont sous occupation rwandais-ougandais. Donc, maintenant, on a un objectif, qui d'abord, peuple Rwanda, il y a Congo à Koufa. Maintenant, l'objectif, il y a exterminer le peuple, il y a Est, de façon que Bangoma soit battu, occupé partout en Est, annexé à Rwanda. Donc, là où il y a maman Thérèse Zouya, vous savez, on va faire encore des gens à Kinshasa. Oui, il faut qu'ils fassent Kinshasa. Mais maintenant, les dirigeants Congo, ce sont des Rwandais. Les Congolais sont sous-occupés. Ils ont une seule mission, il y a qu'au
C'est pas bon ça va encore la bonne la radio comparer que oui, nous sommes occupés, voilà pourquoi ma camo est allé. Ouais, mais tu tournes dans le cambo, pourtant on continue, au beau sanaté du cambo, il y a table ronde, tant aux autres tourna, tant où Valentin Moubaki a le bill, cambo, table ronde. Est-ce que ça proposition est malade? On peut savoir quelques minutes de la cambo de cannabis parce que les alliés bénis, ils avaient la bête mais alliés testés. En tant que la sujet dans le baboui, on peut faire la vidéo dans le baboui. Merci mingi na bandeko ya beni ya uchungu ya butoto bandeko ya nord kitangani kilu pourquoi le baka merci pour la bango majama noir soki bakongole nyonso bazalaka lokola bato ya bamoko nga na tai ya nord kivu ya buni ya kisangani nde bangwande bazalaka lisusu te nga bazali moto ya Congo central 100% moto ya ba Congo nazali kinoa nde grandi na Kinshasa mais nazali moto ya soni je suis un naïf nous les Kinois ceux tozalaki lokola bato naza kotanga nde barwande babima na mboka na biso merci pour ceux qui na bato oyo bazali bavrai Congolais bato balingaka Congo koleka bato nyonso ezali bandeko ya este wana alors nakoloba boye qu'est-ce que vous attendez nous qu'est-ce que nous attendons alongoli pardon bazwi potolokola soki nduru oyo azalaki adjoint ya Bosco Taganda un sujet rwandais remplacé par un sujet rwandais nduru batie ye chef d'opération militaire na Beni bozwi rwandais to bazomoma bato botie ye sikoyo chef d'opération militaire ya Beni boza kozela nini? Qu'est-ce que vous attendez? Maman m'a dit que ça pour la sujet wana non on a bon ko sali boy ande ko ngai ne comptez pas à Félix maman Jabanwa à propos na ngai za ko engager kaka ngai je m'appelle Ipo Waiza membre ya Pepe Mokonzi Facebook na ngai Pepe Mokonzi Waiza na pesi ya parce que balo kayote balo ngai ne comptez pas non seulement à Félix mais à nos politiciens. Tous les politiciens cachent, RCC, l'avocat, ils sont tous corrompus, tous. Parce que, le remboursement de Kalamboko, c'est inadmissible. Inadmissible, ça la malpaté. Combien de politiciens, combien de députés, pour ne pas dire de députés, ont besoin de la bango, les noms à côté de Baloba. La colère de la pièce de la lave, on a posté. Nous sommes des guerres avec vous. Bon, ma manifestation est organisée pour la bise, peut organiser en mot Awawa. Les 11 oyoyo, la stade, il y a parc, la parc de presse, il y a Paris. C'est ici qu'à Paris Saint-Germain, la compétence à match contre Galatasaray. Donc, le manifester parce que Saint-Germain a commis partenariat à Rwanda. Rwanda, on a vu un bon maquillé à Congolais, a commis partenaire, il y a Paris Saint-Germain. Nous, on va manifester. Les 14 sont manifestés dans la Belgique pour la soutenir, mais on a besoin de Kokufa. Mille pour la sujet, on a compte à motiver des arrêtés. Mais là, comme on va courir, parce que comme ça, on les canne la vidéo, on va quitter la Congo, on va faire ça là, balo bayango na médiaté. Parce que partout, on va courir jamais, on ne peut quelque part, aya kosunga peuple wana. Leur objectif aussi, c'est exterminer ce peuple, surtout de l'Est. Pour la déposer au quota, on va pour les gars qui wana, bon les gars sur la vidéo, on va combattre la vidéoté, on peut se battre contre la vidéoté, mais surtout à ton zakuna, na mboka na ba, on va faire na que de kuna. On a eu on a rebelle na rebelle na matete, na rebelle trop sur la roue, mais na bango awana médiaté. Alors on va aller comme table ronde, maman. Encore une fois de plus, j'ai beaucoup à parler sur ce sujet. Mais là, on va voir, malheureusement, les lots, table ronde, au papa Valentin Mbakazoloba, tout qui mata, est irréversible. Les lots, il faut pas les cas, parce que parce que ce moment, tout est bloqué dans le Kawana, tout est bloqué. Voilà la théma comme on face, qu'il y a un mot kaboy.
Facha Fache Boye, Facha Sali Boye, Mouna Dangote. Je suis quelqu'un d'autre sur la politicien, tout à la Kanabango. Et je vous informe avec des sources sûres que le pays est bloqué. Et rien ne marche. Félix est télécommandé depuis Kingakati. Jamais Kaboun. Et tous ces membres de l'UDP sont télécommandés. Quand je dis télécommandés, c'est-à-dire qu'ils sont commandés à distance depuis Kingakati. Donc, il faut pas que la table ronde Wana. Table ronde par Wana, malheureusement, pour la peuple congolais, c'est qu'on a toujours partagé le pouvoir. Mais, ce qui peut accepter, par exemple, que la table ronde Wana, alias Kabila, là, maintenant, il va causer force. Chemin Zamoko, Pesla Telema, Communista Monisco, ce que Monisco a béni, par exemple, finalement, on va diminuer, ils ne sont que 1200 personnes à des finales. Et ce ne sont pas à des finales. Nalu, c'est quoi? Nalu, c'est une tribu qui se trouve au Ghana. Nalu, quand vous dites Nalu, vous allez tribu dans la Ouganda. Maintenant, ils se sont sous mon combat commanditaire, mon combat adversaire, Adef Dalou, c'est-à-dire qu'on a alias Kabila, il politique mais c'est l'un des commandants Adef Wana. Comment expliquer? Mon histoire a été effectif pour les effectifs sur le monde entier. Ils ont la carte à Congo. Au Pakistan, armée à Congo. Dans un cas, Kongoma, aussi les 1200 personnes. Qui peut comprendre le sabbat de Konanga? Donc, on va entrer dans le Makabobo, la Beni, ils ont Makamobo Boye, et Salami, ils ont fabriqué les Lula Kindakati. Et ils ont fait des Boye. Tant que Robert a causé la Namukawana, tant que Kamer a causé la Namukawana, Bobo Sananyoso Bozo de Bao Lelo. Deux personnes. Longola Félix Masoloana, Longola Faïlo Masoloana, Longola Kanad Masolaya, deux personnes, Roubewa et Kamere. Roubewa et Kamere. Tant qu'ils seront dans ce pays, Bobo Sana. C'est pas pour eux, Longola, ami d'avoir voyagé dans la jet privée, Kamere, Wana. Maman, dans notre format de Mahala Nangaï, Kamere, Kalaming, dans notre jet privé, parce que mission à Bango et Kokisami. Mais tozolo balika mususu o tolobi makambo elekaki na Congo central na journée ya lobby otomonaki ndenge nini question na biso ezalaki mingi likambo ya Atuma Tubwana ndenge ba réhabilitaki ye et pas ya ministre ya intérieur et en même temps côté ya FCC ba député ba telemi pona likambo est-ce que na coalition o basalaki bango mibale Ezali Kambo déjà au katinga na sisa te na tikeli maluba déjà pour te lober yango pe moi mingi. Et dans ces points je serai vraiment la utiliser ma caméra dans le politique pour la politique. Ouais. Ministère de l'Intérieur, vous allez je peux dire c'est parmi les 3 ministères créés en gouvernement. Les alliés ministères, mon ministère de travail directement la présidence de la République. Alors, les civils qui sont dans la coalition, soi-disant coalition, mais surtout dans la coalition, on a la maman Gisèle ou ma diamant dans la coalition, c'est-à-dire, il y a maman Gisèle ou des appels là, il y a la maman Gisèle. Et ceux qui ont la maman Gisèle, et comme on peut faire la partie, tout est en gaï, et ceux qui ont la maman Gisèle partie, c'est que c'est la coalition. Voilà encore une fois de plus, on va comprendre que Félix a été nommé. C'est ça les mots. Ça fait mal. Et ils ont mappé, mais les mots, c'est ça les mots appropriés. Félix a été nommé. Comment expliquer? Ministre de l'Intérieur a sa décision et Premier ministre a au moment où et on peut expliquer dans des Koboye. La capacité de la Congo centrale est simple. La destituer vice-gouverneur, la gouverneur, il y avait. Il y avait un province à Congo. Oui. Et donc, pour ça, il y a un peu de Sabango. Kabila, bazongi se bango pour la corps. Le bango bayo Canada, ça l'a été battu dans sa rayon quand il a embauché. Et Zali Makambu, Boyoka qui fallait qui Mouboule Bima. Donc, Makambu, on reconnaît Maman Midi.
ezali par rapport ya or noir bamonaki na kati ya bakongo nazoyebisa bato ezali information baliboso aleke pana minasala video mobima nalobela yango pourquoi naolobela yango ifalaki guerre ebima bambongo bazalaka kuna na mwanda makambo elekaki kuna ezalaki orchestre par gouvernement ifalaki kotika conflit pourquoi conflit wana na bakongo ezalaka toza na deux districts bato ya katara na bato ya bafdeve ifalaki kota bato wana conflit kota bato wana conflit kotake guerre civile ekota guerre civile ekota ekopermettre bango bameka koexploite pétrole noir oyo bamoni richard bamoni sika na kati ya bakongo emoto estopa makambo moko na tu wana mpona aloba mingi bayebi yango te boko baano bakombata bakabilobela moto estopa makambo oleka na bakongo anali ni félix ni ruberwa ni kabila ezali joan lorenzo président ya angola moto estopa makambo wana ti bazongisa na gouverneur wana ezali joan lorenzo je suis mieux placé aloba makambo oyo alingi akositanga uniconse na osola na ye Jean Lorenzo apekisa akien tataki stop ti bato wana bazongisa Jean Lorenzo pourquoi lelo soki guerre ebimi na kati ya bakongo imaginez-vous la ville comme ya kabinda kaka ville ya kabinda province ya kabinda eza na 80 frontières na RDC kaka kabinda ya pamba alors botala so kote ya bayaya ya mbata kongo botala kote sikoyo kuna ya kipango botala kote ya nzetu eza ebele donc guerre na bakongo directement ekoinfluence na angola et alors angola motestope yango mpona influence te mpa na bango donc makambo ezoleka wana kongo ezali politique yango moni siko félix arécupéré bato wana félix asemaki balongwa avant koreconnaitre bango félix arécupéré bango mpo esunga ye azalaka kame nango voi mpe ya bato oui bazalaki voter bato ya fct mais lelo politiquement parlant ils ne sont plus des FCC na papier baza ya FCC vice gouverneur na gouverneur baza ya FCC na papier mais boyo politiquement parlant bakomi bato ya faci parce que faci esali bazonga oboyomona ezali mbala liboso te le ministre ya faci bazalaka respecté te na mboka wana félix n'a pas le pouvoir. Donc yango nalobi lelo ba partisan ya UDPS o bazolo ba ki mariage wana il fait kufa donc baza na raison quelque part to maman kolandaka bato wana te excusez-moi le terme echoqué bango kolanda te badrogué ya UDPS ya base wana excusez-moi le terme te kovoya kofinga te vraiment to éviter kofinga na bato bazola na biso maman Gisèle oui papa on a levé les drogués na 2016 Kamere mutalobaki yango abi bato bauti kokufa le 16 tant papa c'était la première carte jaune bato bakufaka Kamere na kati ya conférence na nini na dialogue ya OUA Kamere po azali mutu ya faci Kamere alobi bato bakufa azali badrogué Kamere bato bazonga batala yango na dialogue ya OUA Kamere aloba yango tant papa ite Tshisekedi abulumba alobaki première carte jaune bato bakufaka Kamere abimisa yango alors so na bimisa yango lelo bakona mabe alors bazosisa bango bazonga bavideo mutabandaki ozayi Kamere. Voilà, merci beaucoup. C'est pour vous dire quoi? Makambo bango baloba non tolingi libala na te biso toloba yango ngai babenation nga bapandi voici na ozo bamenace de mort te nyonso tolobisa biso bango bango ya biso soki tokomesana wana bokomesana bayi biso tokomesana mais bango bamesana to bamesana te bamesana bakongo yango te bamesana biso tokomesana bango mpe bamesana tolobaki mariage wana ekosalama te mama jamanoa biso tozali contre félix te c'est mwana poto ya tongo tozali contre félix parce qu'il n'y a pas la justice. Nous sommes contre Félix parce qu'il y a l'injustice. Nous sommes contre Félix parce qu'il soutient l'occupation. Il protège les Rwandais. C'est ça la grande vérité, c'est ça la grande réalité. On a d'ailleurs fait souvent le baléno, et si on le bat il y a cela 10 mois passés. Il ne faut que nous rejoindre. Et c'est voilà. Félix n'est pas respecté, n'a pas le pouvoir, n'a pas l'impérium. N'a pas l'impérium. À moment qui Albert Yuma. Albert Yuma, comment expliquer un président de la République à nommer Batou, mais une ministre sortante des affaires, c'est une ministre des affaires courantes,
aboyi nomination ya président de la République. Donc ndenge aza na France moye Macron nommé ministre moko aboyi epi lelo ntungu akumwazana albert yo bazalaka bachômeur parce que ministre aboyati koexécuter baordre ya président de la République. Qui peut comprendre ça? Bango makambo ebele ezali ya koloba bakozala 2 heures 3 heures ebele vraiment tokozongisa o problème eza te tokozongisa yo na mbala nsima nde tolobi na bato basabone mpona moyen ya kokotaka na heure na biso topesi eza 21h nde heure direct na biso ebanda tobomba o mpona lobi ti pesa maloba suka tokota ndeko mpo tosukisa ok eza na terrain ya 2 messages nazokota na konda parce ngai naorganisaka bamarshe te toza na Zoro Vilaine na Pitus Lomongo awa na Paris bato lelo bazali ate organise bamarshe initiative ezali ya ngai bandeko kozwa message tokokende komanifeste le 11 oyo ezali na parc de presse stade ya parc de presse Paris akobeta na Galatasaray na Ligue des Champions tokokende komanifeste tokozwa baefige nyonso oyo ya Kagame ya dictateur titulaire d'Afrique. Donc on manifestait déjà, donc on bloquait plus il y a Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain a comme partenaire, parce que partenariat à Rwanda. Rwanda a la promoté, Mbongo a repris Paris Saint-Germain dans les Mbongo Bandekonanga Bazokufa. On a vu ça dans les Komoyes. Mikolokoya, le lot site au dimanche, vous avez un message, de coup de la part des presse. Pour la manifester, vous allez passer de 17h à 18h. Mais pour la sonner dans l'écho, pour te demander que ça va passer là dans l'idée mais les organisateurs allaient dans le coup d'attaque. Monsieur Zali Bouye, le 14 décembre, à 10h, la porte de Namur, Tokutana, la Congolais Taïwan Nyonso, la Belgique, la Bruxelles, donc on manifestait, on a dénoncé, par exemple, la MONUSCO, tout ça c'est là qui t'a, pour déposer la maison, et puis, donc c'est l'ambassade de Rwanda. Et les sous sur le plan, il y a pas de la mokili mobimba. Tout ça c'est là, il y a Suisse. Bandeko ya Suisse. Ce qu'on veut capi, ce qu'on a contact, la Pichu, la Zoro, la Mokechu, et Diboloko, la Batunyoso, la Ngaimoko, Tokuta, la Bino Nyonso, Tokende Kodifose, Memo na Kati ya Uni, pour la Kosenda officiellement encore départ, il y a MONUSCO. Ingeta, Mosa Madonna sont là dans l'Aïe, Bino Nyonso ensemble, surtout dans des Kodanga ya Beni, nous sommes des cœurs avec vous, tout ça la vie ensemble. Merci mingi soki bilote lemboka wana sekenda bandeko ya Kinshasa bola mukabolo ngala masanga maman na biso tete tozo yoka yo bonsoir maman tete se présenter na bato bayambi mbala liboso na Diamant Noir TV nde tozo landa yo pesa mbote na kombo bazo yoka yo. OK. Bonsoir maman Diamant Noir. Oui. Ezali ngai maman tete na vandi na Hollande. Oui. Bon. Yango nalingi na participer na epa na yo mpona makambo etali bana na Beni. Bato oyo uti kosolola na bango wana naza contact na bango mpona lisungi ya bana ya Beni biso na bamindele oyo yanga bolonde tozokonte tokita kuna. Oui. Sikoyo bango balobai nanga babi mais okendeke depuis king oyedaka obimisa bambongo no moko gouvernement na bino elobaki eloko te esalaki eloko te mais olingi lisusu oke obanda kote kuna donc ozomona comment obebisaka kaka bambongo to nini nga abi te tomekale mosu kote kuna tokoki kozwa bapapier oyo biso tokoka kopesa biso te na ville na biso na Congo na Kinshasa. C'est ça bato uti kosolola na bango wana baza na Beni baza ponanga bagetu batangi na bango kombo na ngate mais lisungi on ngazolinga nakita na bolande na Kampala tokoti Beni pona bango. Ah, ok. Eza pona bango biso tomoni quand même ba image que maman na biso tete azawa na bomoni fondation tout ça azo soutenir ba makamyo sezo leka ba kisi nde to teli bino bomoni na ba image nde ezali ye wana tozongisa yo po tozoyoka tolobi boye mama tete likambo nini kasi oyo
ozomona na beni kuna oyo eleki mabe koleka ndenge bazoboma bato wi toyebi mais ntango yo ozotala ozali mama moboti totie foto na yo bandeko oyo bozolanda ye wana mama tete oyo azoloba na telefone ntango ozotala ezosala ndenge nini komona bongo soki ezalaki na message kopase na gouvernement na biso na makambo ezoleka na beni totikeli yo maloba komona ngai ndenge bana batikali baorphelin na ndenge ndeko na biso Patrick azosunga bana mpona ekole mpona baklasi mpona bakolia mpona nga etravaillaki nga mingi lere bazwa contact na nga nabi nabebisa bambongo ebele na badouane na kine nazwa eloko te na kota kutu bakredi lelo nazoniokwama me nabandela lisusu kote kuna bon napropozaki bamindele na nga bango balobi ok eza nango gravité tomeka nano mpona mawa bomama ngai mawa na ngai eza beaucoup plus mpona bana nga naza na but na nga naza na sujet na nga oyo nasalaka na Congo na travaillaka mingi mpona bana oyo ya maladi ya SS eyo ndenge bakisi ezozwama babiloko ezokota me toganya eloko te bapapie ya pamba ya exonération mpo bapesa biso na Congo mama ulobala mosu babima na yo obebisa bambongo me nakita na bolande na kini tokiti na biloko nafuta plus de $9,000 biloko yango mpe nakoki kotinelo bavideo tokaba me nazwa eloko te na mundele azonga alobi oyo eza mboka te me koma yo topesi yo banini gratuit awa awa do bamemelinga gratuit na Congo bataxanga $9,000 bapapie ezali nabundana na mbongo na nga moko leta te nakabola biloko jamando akotine ba video. Oui mama tete tozoyoka mais est-ce que bayebaki oyebisaki bango ke biloko wana omemi yango eza mpona kosunga bandeko baza na kinto ezalaki oyebisaki bango bayebaki na umela yeba ngai awa gouvernement hollandais atielinga na avion ofele gratuit nakomi kuna nazofuta ba 7,000 ba 9,000 mindele balemba me na tarakaka bakisi biloko na kave na nge ezali awa plein bilamba basapato biloko akolia baboite mosusu kutu nauti kobwaka mpo na kotisi bapuku na immeuble ya bato me tokende Congo ata 2-3 fois tozwa bapapie wana exonération te na kota kutu bakredi na kini mpona tobimisa biloko tokaba yango banini ezali bafoto ezali bavideo eza mama nanga oyebi mpona kotravaille kosunga bapeuple na Congo eza kaka te ke o moto osala betide non eza mawa motema mawa nga naza nango mpona perda 2 jeunes filles na maladie wana SS 19 ans na 18 ans yango docteur amona moto asalelanga nakanaka te na vie na nga nasala fondation nakanaka te na vie na nga na aide peuple congolais toza ebele plus de 80,000 d'habitants na okokango ndeni mais mpo na nga nakotaka na lie ya maladi wana yango nasungaka mais ozolela aide na Congo mindele ya bazopesa biloko gratuit transport gratuit mais kuna soko komi bazofuta ba 7,000 ba 5,000 bapapie ya douane eza na futa bato mpe baza kuna na kini mpe baedanga na bamboko bazali ti lelo le mosu na live oyo baolandanga nauti kobimisa kutu bakisi ya une semaine passée kisi wana ezokute $500 na Congo me nga na opesa gratuit mais gouvernement azosunga te eloko te naza na moninga na ngai oyo natindi bafoto wana omoni na nini Charlie ye mpe aza la même cas tosala totabayaka ensemble nga na ye tozwa eloko te mama na sakrifia ndaku na nga likolo nafutaka babiloko ekendele kini bakabolelaka bato naganye eloko te nasomba ni lupangu eloko te nde bato misu lelo baodondo na bambongo na bango ya balupango na bango menga na sakrifia mpo na peuple wana ti lelo kombo na nge eza wana na mabanga bakende batuna bakisi eza na kini na yebisi bango bofrene na auti kotinda bakisi quel gouvernement na mindele kutu babi na nga soki Thérèse Kinshasa rien lokola beni wana loba tukei nga kutu mutu na lamusi makambo te bakolande bango moko bazomona na benfo batuni nga na wanga na kina selo kwa wanga bia esu moko lobi na nga ndima na ndimi tala lelo eboti tokende beni mais
wapi à part na bino ba Congolais ngabi wana ko ba Congolais botika na bino omoni Congolais soka moni yo zo senga le mso ba na komise mvwama na lie ya Beni na ngala nde côté na ngala mutu te poni na memi ba ona kinte ona sina kota la ba ona kin ba ebi Kinshasa ndengeza meto le na ba to linga to kende Beni au peuple congolais ni na ozana motema mawa merci koyo siko lokola bozo kende Beni bino na ba Hollandais wana ozo bisa peuple congolais nini nazo mama peuple congolais to kutolobi na ete to sala ta papo ba mindelo ba mais bazo yoka yoti wana ba peuple congolais mususu opelelo bazo yoka bazo mwande bande kwazo kufa tant mususu tant mutazo sala action ya malamu na ndimite ke ba peuple congolais bazala mutia makasi parce que ngata mo makambo ezalaka toyebisaka bango bazanga kate ko tinda ba dona bango donc bazo yoka ngoni ngade na zalia wa diamanoa na zana ko filmer cave nanga bomona ba carton ya na fungola bomona bilamba ba sapatu ba kisi biloko ba boîte bisusu kutu na boîte omoni donc ba pour ko tindika mbongo no moko ozuluka ba papier ba peso exonération pour la kisamindele awa ba longue histoire ebi ma 2000 3000 oyebi ke na bolande baloba oza bo ba satana mais sikoyo na Beni mama tete tokende malembe na yo na Beni ozo compter penza tango kokoma kuna eloko nini ozo kende kosala okeka ko bandio kabona banzela to ozo kende penda kosala nini na kati ya Beni tozo kende pona lisungi kosunga bano yo ndenge ndeko Patrick Alobi to mona pe to bomo o ba ko participer ba ko mona ba video to sombela biloko mususu kuna neti ba kisi na ko mema partir a awa omoni na ko partir a awa oui ba biloko sombela kuna pona bolande ni ba telemisika bazala baona besoin to kende bandakala na lembaki pona makomuso ya mwana na nga privé na nga omoni telemi bango mutu ba telemisinga nga pena na lembaka na nga omoni ti na Beni na ndeko te na mutu te na ebi mutu kuna te tozo kende contre ba Patrick na Jean-Marie na riva wana yango tozo kende kuna na ebisi batulingo za na batu kuna nga bite ba Congolais musu ba uti Londres bazo ko aider batu kuna na bato bavandaka kuna na baza deja kuna ba bien kasi siko lelo soki bato balingi basunga ba peuple congolais o bazana mitema yango po peuple nyonso misuneza kuna na Beni bakosala ndenge nini soki balingi babenga yo to basunga basala ndenge nini ba o bazolanda yo babenga ngana numero na nga bakomo babenga ngana numero oyo alinga sunga ata na 1 euro ata na paracetamol tosengi mutu mbongo te oyo motema ne ya mawa okoki kolakisa bato ba video na nga ça fait 11 ans yango na osa musala na mais na tiba image nazotia ba image tozotia ba image bazomona congolais ba kisi wana pe eza na Congo peuple congolais mota ko somba ta $500 boy apesa mutamela mais biso to pesa mo gratuit na travailler na copine na ngaza na Londres ba photo na epeza wana nde na tindela kiyo c'est ça donc ngana zala motema mawa motema bo mama de bana na batikali kuna ezo sala pasi mawa na bango moko bolandele ba banzinga ngabi do ba mona kako ngasa kilo kwa na beta karame babi kila nefo omona mamozo le kalamboka na bino na est mboka ngabi wi umeli to ane loko sala kabi no siko musala no nde ngo salaka olito saningabi asobolo batokita to ide abino kaka yango balobi ok tozo sala ba démarche batuna ba flatini to kovanda place ni nde to kotela yango to sala ka eti journal lelo nazalaki kana bango mais peuple congolais ko lobi boye data na 1 euro bato ba mona ke biso pe ba congolais tozana na mawa ya ko aider peuple na biso aloba akosomela ngo produit te mais mama tete yo zolo bana esika ya bato bandeko bazolanda émission balobi nano eloko te yo deja zolo bana esika na bango toyebi te ntango tozoloba information ezokoma na matoi ya moko na moko azoyoka donc oyebi te soki nani akosunga donc okokokata te ke bakongolais bapesaka te parce que bazoyoka yo message ezokoma na matoi na bango d'accord opesi numéro ya téléphone yo okolakisa banini oyo alinga sunga a contacter pesa numéro ya compte donc baomona biso nde pe tokende nde tokenda mindele na moninga na nga wana aza na Londres
bomona ba vidéo bomona makambo to côté la via Kampala. Oui. To Kampala le to kitina nini na ba transport wana to kende na tuli to tuna déjà ba information nyot. O bandeko wana ngam tapesi numéro na bango. Ba vidéo nyonso to bazotilela na ba film na sola tsango ba mindele. Ba mindele na aponga zala na ngana zala na tout le temps na mindele. Oni nga kote o gratuit kokumba neti biloko ekende na mboka na Kampala batikelanga ka bakisi ba carton bilamba ba sapat balongola parce que bafundaka nga na ba congolais na société wana ya nini batelanga ya avion ba congolais bafundanga kuna ke nazwaka bambongo eza nango Congo eza nango fondation te na travailler ka donc ebele omoni yango batikelanga ka bakisi ko mema 10,000 kilos et qui est gratuit na compte ya Caleb. Ok, donc bandeko na matoi na bango ekomi pena mama tete pour na fondation tango zo sa makambo ya malamu pona mboka totelaki bango photo bamoni makambo nyonso oyo ozo sala to yamba yo lisusu pona kotuna kaka ndenge lobi numéro to kotia numéro na ya téléphone wana na se pona bandeko nyonso tu oyo balingi ko benga yo to moni penza na ba vélo ndenge batu bafandi en tout cas na moni na hôpital ti okotaki to moni nyonso tu ba photo eza wana bandeko bazolanda donc malobano ya lelo ya suka kwa kozala nini pona bandeko tango bayoki yo malobalanga ya suka ezali peuple congolais to telema to sunga pona beni kuna ezala ngo ndeko na ngate mwana ya na ngate mwana ndeko na ngate me batu misusu po balobi gauche pesi droite eyebate mutu muso amona ngaka ka olo yenge me ona salaka nzambe na mutayebi to publicité. Oui, allô, bonsoir maman Diamanoa. Oui, bonsoir papa. Obengi biso api et puis opesi kombo malobe pa na yo tozo yoka. Voilà. Donc na bengi bino nazo kolanda bino par rapport à la situation oyo eza koleka na mboka na ba poinyo so bandeko baleki nango balobeli en tout cas eza très intéressant, eza vraiment très préoccupant ba poinyo stoana et bandeko nyonso baleki ba pesi ba différents avis na bango et ngape na lingi na apporter quand même une pierre pour la koluka ba solution toujours pour la mboka na biso surtout na makambo oyo etali na niveau ya Beni na banayi kolanda yo depuis bandeli na mama oyo akendaki mama tete se préparer voilà mama tete alobi ete ke azoko se préparer pour la kokita ko kende ko pesa ba don pour la bana oyo baza éparpillé na Beni ba para bakufi pe bazoko kufa kaka et lisungi na ye ezali ke akende ko sunga bana wana na mwanda mbu bakisi bilamba na biloko nyonso na ndenge alobi ndenge nini tokoki kobakisa oyo na moto nyonso aza na lolenge na yango eza vraiment esengo mingi komona bato ya ndenge wana na kati ya mboka na biso surtout na place oyo toyebi ke baza koboma bato kasi ase porter vraiment donc du cœur abangi eloko moko te akende place oyo insécurité ezali akende kosunga donc nzambe abatela ye et tout ça mais mpona nga likambo ya Beni ezosala pasi likambo ya Beni soki ezokopersiste lelo parce que lelo Félix oyo Chilombo nga la bengaka Félix 15% yende aza hotel wala parce que yende apesaki Kanambe babeki Kabila komaki na suka yandimi coalition na Kabila enfin que et permettre Kabila na ba Rwandais na ba Ougandais nyonso bazakuna baza kosala ba massacre pona ba continuer kosala ba massacre na bango na objectif ya kopie mboka na biso wana po ete bango bazwa moyen ya ko développer mboka na bango alors que mboka na biso za kotika la pauvre. Félix soki azalaki mayele akoki kondima coalition wana te ezalaki piège monene oyo Kabila atiaki ye et na minute oyo nde azoko comprendre par rapport ya makambo nyonso eza koleka batension aza na yango bien sûr ke azokolinga kolakisa yango epai peuple te nayebisi bino aza kolala te butu moi et à comprendre ke bazwaki ye kaka mpo bautilize ye et effectivement bautilisaka ye Félix 15% wana ezali pasi solution ezali ete
bana mboka toyoki baza kobunda mais bakobunda na un moment donné bakozala bloqué parce que moto oyo asimbi défense ministère ya défense ezali moto ya kanambe na ebande eza lokola bapesi oka mwa fufu bapesi mwa supu moke me baboyi kopesa musuni bakobanda bitumba wana ndenge ezali na un moment donné bakozala problème ya ravitaillement ya bamunition bakozala problème ya armement c'est-à-dire ravitaillement okoma mobulu batindela bango bakotinda bamasasi ezalaka na banuméro limunduki ya lisasi numéro 10 batindi yango ya numéro 7 et tout ça mpona epermettre bango na babomaboma bango oyo eza kaka lokola peuple atie mwa makelele bana beni batelemi biso nyonso mokili mwa bakongole totelemi yango moni ete batindi rapide kuna mais défense eza na maboko ya kanambe défense ezali infiltré par barwandais armée na biso bagénéraux nyonso bakokamba wana ezali barwandais toyoki lisusu batindi John Numbi kuna Numbi oyo biso toyebi ke baza na basanction na niveau ya union européenne na états-unis bakotelemela bango oyo basanctionnaki e lelo batindi kuna soki batindaki bango ezalaki parce que baza baotere ya bamassacre na bapillage ya mboka na biso mais tomoni zoba ya Félix a permettre papa éviter kofinga papa na biso to éviter kofinga oui mais pour na rester ya bato bazolanda biso to éviter kofinga mais topesa nde voilà bato nyonso bakolanda biso bayebi ke Félix Tshilombo azali zoba atanga te azali manipuler baza ko utiliser ye et puis tout autour na ye bato bako travailler ezali ba caméra na ba conseiller na ye wana ezali loko ya kobomba te biso te ntotinda ngai atanga te wana eza ko engager ngai mama ezali kambo ya somo parce que ba armée na biso ba okende kuna baza bana mboka na biso ba ko finir pa ko boma bango ba ko bomisa batata ya bato ba ko bomisa bana ya bato na kati ya armée wana pona un moment donné ba ko zala bloquer ba ko zala ravitaillement te ba ko zala munition te po armée na biso ezali infiltré akiko tina ba John Numbi kuna aux États-Unis azoko senga ba livrer bango ba sanctionner bango ye azako continuer ko travailler na bango c'est-à-dire eza décision na yete ya ba ko kufa pona mboka pourquoi ndiko ko kufa pona mboka ngote wana eza ba aventure na yazali ko sala kuna bana na biso ba ndeko na biso ba mama na biso bazali violer bazoko kufa ba ko kata batu na ba machete donc c'est-à-dire so ina fini Félix Zoba et eza plus que bato ba ko kufa na este wana te ba ko kata batu bozo na bilili wana te peut-être to komona eza ndambo eza likambo ya somo makambo eza koleka kuna na ye lisusu mwa mokie donc pour la makambo Monesco il faut ko telemela bango ko benga na bango parce que bazali en collaboration na ba Ougandais na ba Rwandais wana oyo baza ko bundisa biso butu moi ba minéraux eza ko bibana nzela ba mituka na bango ne mutu baza ko ravitailler ba ADF na lu baza ko soigner bango ba ko pesa bango biloko mais papa tokene malembe ozoloba tozotikela ozo continuer koloba mais biso tolandaki la libre Belgique ndenge Marie-France Cro alobaki ke alobi yayi amoni batu oyo bazali bamonaki batu na ba jeep ya ba FARDC o bazomema population pour aller incendier les sièges de MONUSCO et les parquets près de la cour militaire ya Nord Kivu. Omoni teke bango Monesco bango pe bazolobela FARDC donc FARDC na biso nde mutu bamimi ba mai sur place pour na okende ko incendier ndenge selon la libre Belgique o makamna zoloba diamano mutalobi yango te wana tolandi yango na libre Belgique. Est-ce que lelo mais maman soki lelo balobi ke ba moni FARDC amemi ba mai ngala ganza ekutu ba loba ke ba moni FARDC amemi ba Rwandais to ba Ougandais mais soka amemi ba mai wana baza bana mboka o bako bunda kuna la général pour aller incendier na lobi bien pona ba kende ko voilà tu ya lobi ko incendier mukie il faut ya loba ke ba moni bango ba kende ko kata bato a Monesco wana ndambu ndenge bako boma bandeko na biso kuna bako kata ba wana machete et ça fait problème te soki ba mai wana ba kiti kuna ba zui ko bana na ba konzela bango ya Monesco ko kata ba ndambu po bata Monesco na ba leki bandeko na biso na valeur na eloko moko te bako kufa kuna ba leki bana na biso te ba leki ba mama na biso bako tobola oma bobuna ba zemi te ba leki bandeko bako violer te ba leki ko boma nyonso les ko sala makuna te à travers ba ADF nabo donc soki ba lobi ki ba mona ki ba jeep
ya RDC ememi ba mai c'est-à-dire ezali kaka ba jeep ya ba congolais ememi ba congolais pour la renforcer pour la koluka ba solution ezali ko bana na Monesco ko bomba ba ko incendie bango soki ba incendie Monesco wana ezali problème te Monesco ezala tana apport moko te na kati ya terrain wana ya région wana donc eza problème te c'est mieux ko tunenga lobi ndengwa asali bien a affirmer yango a continuer ko affirmer yango ezali mboka na biso ezali mboka ya Monesco te soki baza kokoka eloko te babima po tolingi bango lisusu te mpona ngai je suis en train de l'appuyer baboma bango lokwa tozobengana bango balingi koyoka te mpona kokende tokobana koboma bango tokokoba bakamikaze tokobana kotia babombe e incendie me bisika bazokovanda bakolala na bamituka na bango mpo bakufa e c'est par là bakokima armée na biso moko tokoorganize yango toza na besoin yo Félix Chilombo balobaki asuspendre bagénéraux 4 batangelaki na baétats-unis atangelaki pour soutenir biso soki lelo États-Unis ko soutenir biso to ba français ba ekopesa ba formation kuna bana wana ya Goma wana ya Est wana ya Beni wana bango moko ba osala bato liboso oyo ba kozala du cœur ou des cœurs dirais-je pour la kokota na kati ya armée wana ina kanda wana bango ne mutu ba kokota kati na Rwanda mabele ya mboka na biso ata 1 cm te ekote kamato ekoyibama ata bazwi yango soki biso tozwi yango te bana na biso bakoko na biso to bakokolo na biso bakorécupérer yango Rwanda wana vuli ou pas na makambo basali biso ezala Uganda bamboka la nyonso boye baketo tikali na bango rankini ya libela tokokotaka na bamboka wana po baza na puissance moko te na biso lelo bazoko beta biso bakomonisa biso po toza lokola bato bakangi biso maboko Chilombo Kabila na Rwandais bakangi biso maboko et c'est par rapport à ça les ADF baza kosala je suis en train de soutenir encore papa Moubaki alobaki likambo ya table ronde oui ezali une très bonne solution pour la kobimisa mboka na biso mais table ronde on tokovana na banani tokovana na bato lokola Chilombo bobenga ya na table ronde tokobenga bato lokola Kabila ba kovana na table ronde tokobenga bango te table ronde wana ezala na situation ba mango lokola soulèvement populaire bakutani bango la bango ba opposant nyonso babengi bandeko awa na diaspora tozali nzinga na nzinga o ba ko représenter topesani ba directive toyokani ne toyi ko sala tomemi soulèvement na mboka à travers cette table ronde wana eza pona aimer ma transition soki tosali soulèvement populaire pouvoir wana ya Chilombo ekwei pouvoir ya Kanambe po Kanambe mutaza na sima na ye ekwei ba Rwandais o baza infiltré na armée to na kati ya ba institution ya mboka na biso kobana na ba Ruberu wana batu nyonso wana bakopakata bango moko mbangu ndenge à ce moment-là tokokena transition to organiser ba élection enfin que tozongisa mboka na biso ndenge ezalaka pe sima na yango to bana kovange ba pays nyonso wana oyo badiati pe bamomi bandeko na biso makile ya bandeko na biso ekokende perte ndenge wana te tokovange tokokota ba Rwanda wana tokomassacre yango pe tokorécupéraka oyo esengeli to récupérer malgré que bazata la richesse moko te ata tokokuta mpuku wa zamba to museleke te kuna tokomema yango tokozongisa yango la RDC. Voilà tout ce que je pouvais dire naza koloba avec haine et colère. Tu comprends de papa pour le Belinayo wana eza kanda mingi. Sala maramoka. Donc toko finir par récupérer mboka na biso, toko finir ko récupérer même bazui 1 cm, toko finir ko récupérer na ba Kagame wana toko récupérer bango na ba Museveni, ba koya na mboka na biso toko kokomisa bango même ba otage et prisonnier na makambo nyonso basali na mboka na biso, ils vont payer très cher tôt ou tard. Ata biso te toko inculquer bana na biso. Bana na biso ba ko inculquer ba koko na biso to ba kokolo na biso et ko continuer ndenge wana seko na seko. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci mingi na espace aux européens biso nzamba pambola yo chaîne avec inde toujours liboso. Merci beaucoup Mama Diamanoa. Merci papa Bozali. OK, toyoki message ekomi j'espère que batu nyonso bazolanda biso bozoyoka mais tant mususu o ba kolinga kozoba numéro ba kozo yango après ce qui bobengi Diamano andi na koki tant mususu kopesa bino bandeko poto tia numéro na bango vraiment public te eza tant mususu malamu te papa lilo basuko kwa koloba na batu bazolanda eza nini po to sukisa lokwa bino boza kuna na makambo ya bino maloba ya suka ya biso to senga ka soutien soutien ezala moral
soutien ezala matériel et soutien ezala finance oyo ekozwama en tout cas nde tozozela puisque ezali toza sikoyo na situation moko catastrophique. En tout cas, soutien ezala na ba image tozotindela bino à tout moment après 48 heures tokotindela ba image mosusu vraiment ezali situation moko ya kopika. Papa totuna mukie pona gouvernement na biso lelo tomoni batindaki lisusu général et armée akitaki kuna batindaki lobi pardon. Est-ce que gouvernement na biso bazosala quelque chose quand même na bana wana o bazotika et puis kuna ndenge makambo ezoleka to eloko moko ezate na partie ya gouvernement? Jusqu'à présent, armée ezali kobunda, ezali na ezokobunda na fond. Zoza bazana na fond, bazana kati ya fond, vraiment bana baza éparpillé puisque kozali situation est confuse entre communauté, armée na MONUSCO. C'est ça bana baza délaissé, koza moyen te même ba to reprendre l'activité scolaire mais ezali difficile. Vraiment pour l'encadrement. Ok, merci Papa Patrick pour la lelo to suki na yowana. Ozongi se biso Papa Jean-Marie pour to suki sa likambo ya mboka. Tozana moninga na biso mosusu comme on a Riva. Likambo te passé biso ye azape na likamba kolobeza mabete Papa Riva toyoka ye ba peuple congolais bazolanda. Ok, tozoyoka yo. Tolimbisi bande coïncidence salamaki. Bonsoir papa, tozoyoka yo na ndenge boza kuna na Beni eloko moko yo monaki yo ba peuple congolais bakoki koyeba okokoyebisa biso nini. Pesa mbote na bato bazolanda. Oui, mais vraiment na sepeli pona motuna na yo. Toza na 75 km na Beni. Problème toza na ngaka eza problème ya bade fonande bazo boma batu et puis FARDC bazo sala effort bazo landa bango mingi bakomi kokima baye na mboka bakoti na ba système na bango moko boye bakati kati batu bakimi lisusu kaka ndenge wana mais FARDC bazo bunda azo landa bango kaka mwa mingi donc situation eza na Beni eza mbongo. Mais papa, tangu FARDC azobunda, bato wana bazokata bato tomoni na ba pembeni ya bandako penza ya bato. Est-ce que bango baza pe pembeni ya bandako ya bato te? Basoda o abiso. Basoda basoda na biso bazali. Tangu bazosala bataki ya ba ADF wana na Zamba, ba ADF bango baza na ba arme te bakoya baso bakimi baepe na bamboka na bampeme na bandaku na système baza na arme bazobeta arme te bango baza na ba système ya bambeli bakokotela bino na ndako boye bakatikati bino mpe kaka ndenge wana bakimi kaka bongo donc situation eza nde yango wana mais FARDC azobunda azokimisa bango makasi. Ok, pour lelo en tout cas message na bino ekomi penza tokozanga te tokobenga bino lisusu nde tolobi bandeko oyo bazali na moyen ya kosoutenir bakozwa ba numéro bakobenga bino pona kosoutenir bana oyo baza po peuple congolais misu na bango ezotala kaka bino soki ezalaki na likambo bolinga boyebisa ba peuple oyo nga na tuni te bokoki koyebisa bango nini à part nde bolobi soutien. Bon, à part soutien nde tolobaki kaka ke soutien c'est très important. Neti ndeko azotangisa kotoyo il fallait na baekole wana il fallait basoutenir yepe à soutenir bana wana baza délaissé et en plus na soutien bato baza libanda pona biso ezosenga kaka na bamoyen ebele bamakambo ebele mpona kosunga bandeko mosusu bayalia pomoni ntango bazoloba na bainformation bato bayokaka kaka moto ayoki na radio bon oyo bato bazovivre sur place ezalaka mpe ndenge mosusu alors esengi mpenza ezala ndenge wana neti biso oyo tozali awa ezosenga na bino bato bazwa libanda mpona soutien ya bandeko nyonso bana mikolo tout le monde. Bon, moi, esprit de créativité sur Yali, c'est très important. Mais pour la bande de Konyon, so bazolanda, biso,
tosenga nzambe kaka sunga et puis gouvernement na biso pe asaba makoki makasi oyo sunga pe bande comme suto zalia. Ok, merci na bino en tout cas pour na poko elelo to suki sina bino. Merci. Ngande ba proposition pour changement et salama edino image tozo senga ba proposition panza sangwa Congo. Tozo landa bonsoir papa obengi biso wapi malobe pana. Bonsoir Giden Zalinga bien souvenir. Ah bonsoir bien souvenir. Oui. Tozo yoka. Oui. Problème na nga makasi zali ke il faut biso so ba congolais mama ko. Avant bonne foi congolais nyonso ndenge azali congolais averti en tout cas il faut zakana souci ya bandeko. Bao baza kozimba, bao baza kokufa, bao baza koboma bango. Mais sauf que le Congo est occupé. C'est-à-dire, souci à l'occupant est que le peuple congolais assis là. Alors, il faut permettre que nous soyons pour habiter qui s'appelle le Congolais. Quel que soit le niveau d'ailleurs, ce qu'on y a qu'à poster la maladie, les occupants vont permettre de yoter. Donc, au moins, si on a la chance, ozongi mobimba mosusu oza na chance te olimwe mpe kaka mpo na nini susi na bango ezali oyo ozoya nango wana te voilà eza lokola omoni moto azozinda na mai yo tie liboko mpo bikisa ye mais eza na moto moko akobamba yo nzete mpo ke tika moto wana kufa. C'est comme ça le Congo aujourd'hui. Donc, la meilleure solution d'Engana Yebeni ezali to bengana Monisco. Il faut que Monisco alongwa na Congo, Monisco akende. À partir de Monisco kende, Congo na biso okoti kolama. Parce que Monisco ils ont représenté les occupants du pays. Monisco doit représenter la communauté internationale. On a la grande puissance sur les États-Unis, France, Belgique, Londres, Allemagne. Bambo Canyon se va pour diriger les lots. Ils allaient représentés par la Monisco. Et maman, j'étais le moment où sur la Awa. Félix, le monde entre la vie et la mort. Pour la situation à Monisco, pour la mission avec un FCC, pas obligé à nous Monisco dans le Congo. Or, bango basali 18 ans pour l'année babengana ki Monisco te. Mais pour l'année bazo exiger Félix abengana Monisco parce que bayebi que Félix soka meki ko bengana Monisco akokomisa lobi te bokoyoka ngambo koyela ye. Parce que la communauté internationale qui dirige cette Monisco eza na ba intérêt ebele na kati ya mboka wana. Alors, CCC a obtenu pour qu'il y ait un moyen de besoin de pouvoir. Que ce qui fait l'île à Sali en côté, il y a plusieurs façons de neutraliser. D'une manière, pour moi, à niveau de CCC à Kabila, en Néozoya, ce qui quitte aussi sa Néo, mais en Néozoya, na ba bandeli janvier to février boko kabako kangisa Félix wana bako destituer. C'est ça la guerre qui est au Congo maintenant. Alors nous le peuple on ne sait pas ici kanito kende. Il y a des politiciens na biso, ils nous ont trahis à tous les niveaux. Totikali na professeur na biso. Et alors, je dis il faut que le peuple soit réellement un peuple. Tout ce qu'on a pour la fanatique, il y a bateau. Tout ça vraiment peuple. Mais le peuple défendre nous mabere na ye. Papa Nabiso, toi qui es malembe na yo parce que tolobaki yango déjà tolobeli yango déjà na début ya émission yo zalaki bande komsusu ba ebité mais yo zalaki muto yo to profiter kozwa yo pona kotuna question oyo peuple no sazo tuna likambo ya
otoyoki na ba source ezana officiers nde na lubaka ezana officialité rapprochement ya entre Jean-Pierre na Kabila. Est-ce vrai ou faux? Parce que yo zalaki mutu ya Jean-Pierre Bemba. Mais ce qui lelo toyebi que Jean-Pierre Bemba za mutu ya Lamuka. Lelo yo quitté Jean-Pierre Bemba. Est-ce que eza moko ya makambo esali ke lelo yo quitté ye to ezaki na ba raison mususu oyo yo okitaki Jean-Pierre Bemba? Na lobe pas. Maman ngai jiden na peut-être ka belema. Un Bazaï, secrétaire général de MLC, a aussi accompagné Janine Mabunda en France. Pour avoir pris Nobel, mais ce qui est le ce qui est la meilleure femme, ce qui est à s'aligner la évité. On continue. Au moment où un Bazaï a député, je vous apprends que hier, un Bazaï a besoin d'une assemblée nationale. Je vous donne encore un autre élément. Jacques Lungwana, où il est membre de MLC, Lelo a voté la majorité absolue par le membre du FCT, a commis le bureau et Assemblée nationale, en tant que rapporteur adjoint. Pour ça, la Nini Kuna. Ok, yango esali ke voilà yango yo. Na politique eza ba balobaka kotala monoko na ngate betala geste na ngai. Ok. C'est-à-dire mutu okoyeba ye soki akei na ba geste na ye. Donc en politique ezalaka na eloko ya ofele te, il y a toujours des combines sous roche. ezalaka na se na te oyo bazoyebisa bino eza yango te mais oyo ebatami bakotikala jamais koyebisa bino. Voilà maintenant analyse ya mutu oyo aza averti akokomprendre que tel événement etali ke bato mibale bazongani. Ok. Je vous apprends que comment se fait-il que na moment ya konomme rapporteur adjoint Lamuka bapanzani G7 a présenté candidat na ye, MS a présenté candidat na ye, oyo a présenté candidat na bango, et tous bango nyonso bazoyela ki rapporteur adjoint wana okosala nango nini au moment où oyebi ke bainstitution nyonso ya mboka ezali bainstitution issue de la tricherie bokokende kuna kosala nini. Donc le MLC aujourd'hui azokota petit à petit emoni ndenge tobanda koloba papa ete Tshisekedi bakutani deya na Ibiza bakutani deja na Venise IDP tobanda kowangana mais toyaki koyeba vérité yango kaka na 2018 ans et c'était vrai ke bakutana. Donc na monoko ya mboka na biso balobaka mai eninganaka pamba te. Ok. Soki mai ezoningana te ke likambo ezali. Si je vous dis que le MLC aza déjà na rapport flou entre ye na FCC to na gouvernement en place. J'ai donné des éléments à bateau belé oyo esali ke tozolakisa effectivement que le MLC akomi kosolola na FCC. Parce qu'en politique, ebandaka nanu na lisolo, si boke na lokola politique ya Congo, lisolo etikalaka lisolo, babemango sous forme ya deal, botikala pe oyeba te, voilà pourquoi bazobaka biso bakongolais. Alobata langage ya Francis Kalombo. Donc, les MLC, nous connaissons reconnaître, ils ont la opposition républicaine qui ne devait pas exister. Automatiquement, le MLC est continue à Katia. Il y a un mouvement, il y a Libala, MLC, CTC. Je vous relate encore. Tant que Moïse Katumba Zalaki, coordonnateur, qu'est-ce qui s'est passé? Katumba Lobito Kokutana na Félix Boto Solanaï. Le MLC était le premier parti à côté de la Katumba. Mais si on a combiné les allélos, nous avons rapproché ligne na Félix et MLC. Et les MLC. On a critiqué Moïse Katumbi à Kozala, élément à Joseph Kabila. Mais ça se voit aujourd'hui que comment Bino, Soki Katumbi, avec élément à Kabila, il y a une voté. J'ai fait une dernière place où on a rapporté à Dieu.
Mais comment te fait-il bâtir que j'ai fait Bazibino MMC? C'est pas puissance, qu'il y a quand même quelque chose besoin sur le maintenance. Ok, vraiment. Pour nalelo be souvenir papa pesa biso conclusion pour tozo bandeko mususu mais ozano wana soko kozonga lisusu pour tozo pende ko mususu pona makambu ya yango olobi nini pona conclusion nayo. Pona makambu ya conclusion mama na ngana lobaka peuple congolais fateli. En tout cas il passe à la peuple tout le monde le ba fanatique ya batu. Un peuple ezali mutu azodefendre mapele na ye azodefendre mutute. Nous sommes butés à un problème que eza na bato mosusu baza mpona fachi beton, bato mosusu bazali mpona MLC, bato mosusu bazali mpona TCD, c'est-à-dire on donne des positions aux individus que au pays. Okotala couche nyonso politique na makambo ezoleka na Beni mama na nga Juden nani atia ata maloba ke MONUSCO il faut kende to MONUSCO il faut sala boye bato nyonso baza kosoutenir surtout bango bapoliticien baza kosoutenir ka MONUSCO azala wana MONUSCO azala wana MONUSCO azala wana mpona baintere na bango on connaît beaucoup ke bango asalaka bongo parce que MONUSCO ntango bakoyindela ye MONUSCO akie atimisi ye. Mais le petit peuple meurt chaque jour sans intervention à MONUSCO. Donc il faut nous abandonner à ce que peuple tout sangana, tout tika kozala na tout na bato, tout zala pona mboka na biso Congo. Merci. Toujours. On a dit ba témoignage à maman makamonyo surtout ndenge zo sala. Mais franchement ezali facilité ezali na éviter na bakawa na po ezo de kana surtout na Beni. Biloko ya koede koko le canali neti ya l'état pour la sécurité après ba frais à la moins chère ou bien l'état zo occupé na ngote biloko neti batu bazo kusangisa l'état ko sala avantage moko te a faveur moko te pour na koede population ayambi biloko na gratuit donc muta apesi biloko futa so ba fete solution ko zala ou bien moyen zalité pour na l'état. Mais papa yo to repesa biso idée na yote. Po biso eza mutu na biso tozomi tu na ba peuple congolais. Donc idée donc en tout cas idée ya koloba ezalaki mpona kofacilité ke bato basangisi mbongo mpona kofacilité bato basangisi mbongo solution ezali l'état kaka moto azwa engagement après il faut les canabadouanes, il faut les donc intervenir, il faut l'état, papier moko ya l'état sali, avis favorable ya li pona biloko wana, sinon la solution kaka ya batu boy donc biloko wana ba nufuta makaka bando compliqué ngoka. Ato. Leti mama lobi somme ya $9,000 qui n'a ikobima. $9,000 ezambo penda ko sala makomususu ya makasi quoi. Donc on va dire à 92 ans, dans la Garenne. Donc en tout cas, c'est pays par rapport à l'émission, on a tout côté à Chikoyo. Oui. Par rapport à la femme, tout ce qui pour le bloc, on a pas de douane, on a dans la région un peu en retard. Oui, mais voilà, le sujet à douane, tezali likambu ya Beni, ndenge ba massacre zo sala makuna et ya na fondation ya soutien, mais amema ki to msobilo comme bazo futia imbongo mingi na peuple congolais po gouvernement wana po esunga batu mais ye bango bazo senga imbongo ebele. Donc voilà un peu na raison. On est dans le ndiko cholo bara, on makamba Afrique, biso ba congolais déjà, ko toza ko tolinganité. On ba bloko wana mama na mimi na mama na o ba bloko mimi. Izani ba bloko moni to mona ba reçoit du Caire, masiko catholique, ba bloko donc izani ti aide ya azo mema donc aider pour aller coïder parce qu'on en Afrique. Mais tellement les Congolais, toi tellement mis en mabé, on intervenir voilà. Même ma famille nationale va voter, nous on ça mais à voter. Le conseil a ouvert à maman la ministre nous avant nous faire cascader à cascader à quitter la moka à des lois donner à aider bateau parce qu'on a dit OK na gouvernement on sala buruzu sabu pour pas yuzo kindiga pa ba chelo kazi ozo kopani mba tuona ne ba tswa na servo di ba servo ti to biso ba kongo ndo zabu to nye na biso te ngao to nye na moni mission yo na kama pona mo na mission mo sala ka ba mission sala sala souvent na
na meka ko s'exprimer mon cœur au monde donc maman na yefa la courage donc ça sert à que nous ka tolu Jacques nani non ça sert à rien pour partout qui ne va pas bakal partout qui ne va pas les Congolais c'est comme ça même qui le gouvernement au monde à kaskadiga ga un jour nzambe a délivrer mukana wana to kende to poser monsieur de l'Assemblée nationale balobi de l'Assemblée nationale que non les avez pour biloko ba besoin de bloquer nous au monde même voiture même voiture non en Afrique on fout à douane plus que la poto au monde nulle part ailleurs au monde donc nulle part ailleurs maman na conseil européen les démarches oya zo sala a continuer démarche wana biso toza toche ba boko soit na numéro ya soit na nina le numéro ya portable ou biso ko rejoindre même to tala to compliqué ata mo muke programme bisa bilo ne comme ça complication ona egozalate omona a quel numéro na ye muto ala na volonté pour ngana la volonté muto ala la volonté abingi mama loko yo kindi bui loko la ils ont le ba seko catholique ou que nous connait en Afrique on contribution na 50 euros on vers possibilité de muto amuna nango. Ok, tu retiens numéro na ye, papa, tu retiens numéro na ye. Merci na intervention na yo. Tu retiens numéro maman au mot na yango. Merci un peu. Ok, merci Diamano, merci bonne soirée. Voilà, tu bande ko to tikela bino botala quand même image oyo to monaki eleka ki lobi lelo to lobi yango to moni Premier ministre Oezali Sylvestre Ilunga a senga be explication. Mais biso ba peuple congolais toujours comprendre qu'est-ce qui se passe au Congo juste. Parce biso lobby to moni bango na kati ensemble provincial ndenge lekiwana. Mobulu oyo ebima kiwana et to monaki garde du corps ndenge abetaki masasi garde du corps ya président ya ensemble ndenge abetaki masasi bat bazaki na kati. Tango tozoloba likambo ya justice ya mboka nyonso wana eza na kati oyo ezotindaki biso ba peuple congolais totuna ba question na ba konzi ya mboka ndenge makambo ezoleka na kati mobulu ebime garde du corps abe na suka émission bonsoir et oyebisi biso obengi wapi malobe pa na yo. Edino image panza sangwa Congo en tout cas mbe sengwa koyoka yo na Diamant Noir TV. Edino image o azali mopandi sango pe ya munene na kati ya Congo bolandaka ye na panza sango ya Congo nde bokozwa o azali journaliste na biso Edino image azalaka toujours wana pona Diamant Noir. Edino image maloba epa na yo. Merci désolé vous dans le véritable Diamant Noir juste na la potaka pona na souligner moi il va moko pona yo d'abord félicitations déjà la musala na moni production makasi. Merci. Na chaîne na Diamant Noir TV. En tout cas, na moni souci na yo, ça c'est déjà déjà. Na komi nanto comité mais tozo meka mais merci pour na ba compliment et ça la bien tant bozo pesa biso bino bozali ba yaya ya média tant bozo loba na biso baleki ya média et ça ra esengo mingi en tout cas merci. Mingi bazana ndela o na ba comité mais vraiment félicitations parce que on dit que nous allons mingi continuer comme ça mon fils on va venir mandé nos choses. En tout cas la parole na message na la dinanga ya ngwana c'est pour appuyer parce que ando bandaki ba féliciter non te ngai na hebu na sita féliciter parce que naibi debi et na se komi wala. Merci Edino image en tout cas na sepeli bande ko bana bandaki ndingo lobi ba féliciter ngate mais bazolo ba déjà ndenge bazo kota pona ko ba mamba mboka yango wana déjà zali soutien pona Diamant Noir za bato belé ba vendre bazo sa l'émission tant so avandika yemo banda ko ba tia silisi bato ba yete mais tant ba vandi na banda ko bazozwa moyen ya kotala ngai puis ya kokota donc eza déjà soutien pona Diamant Noir mais merci beaucoup Edino image na sepeli makasi koleka ko même ko comprendre tena esengo na zana ngo komona Edino image panza sangwa Congo à côté pe na kati ya Diamant Noir TV. Merci. Merci Moussala Mala pour en tout cas la bonne chance. Merci. Ok, vous avez toujours branché na Diamant Noir TV ndeto le bito kuta na bino tant mususu na mukolo ya lobi bo s'abonner mingi na Diamant
Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolena ya diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.